liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba solo na kombo ya nzambi mpungutulendo ya mbanza velela na kombo ya maweja nangila akonga mongali pe na bakota nyonso oyo bakoko na biso loposo moindo batombolaki lokumu na nzakomba solo mpona kobongisela biso nzela ya bosembo oyo ekofuta biso bisengo ya libela na libela yambo to bandamanaka na biso ya mokolo ya lelo boyebi yango malamu ete biso dimanche tosambelaka na biso te tosambelaka chaque jour mais mokolo ya dimanche eza proclame te na nzambe bakoko na biso lokola bakretien bakosalaki nzakomba makambo ete bango basambelaka dimanche donc atobi bato bazosala pratique ya kosambela mokolo ya dimanche bakoko babengaka yango yenga ezalaki na explication ya misala oyo bango bande kosala mais ezalaki mokolo ya kokumisaka yezu te yango biso toproclamaki journée na biso comme mercredi eza mokolo oyo nzakomba to mpe nzambe mpungutulendo ya mbanza velela akelaka biso bato mwindo mais mokolo ya lelo oyo eza important tozongeli bino mpona kopesa mateya ya mokolo misatu ya poso oyo touti malgré na eleki te parce que lelo eza dernier jour ya poso to mpe dernier jour ya semaine mais mateya oyo toteyaki mercredi tosilisaki yango te ekataki par rapport ya baproblème technique yango tozomeka kozongela yango lelo mpo toexplike yango au grand complet parce que mercredi ya semaine oyo tokobanda ya lobi to mpe ya poso oyo tokobanda ya lobi toza na makambo mosusu oyo tolobela ya sika mpo na réalité ya cahier de charge oyo bakoko bakabelaki biso 444 000 livres ça veut dire toza na plein droit et plein temps ya koexplike makambo ndenge na ndenge mpona peuple noir to mpe moto moyindo ya mokili mobimba alata conscience ya misala oyo bomoto na ye esengeli eréalise par rapport ya etinda ya nzakomba moyindo lamuka na pongi moyindo lamuka na pongi lamuka lamuka moyindo lamuka lamuka oh lamuka moyindo zali kolala kolala kimbangu abengi yo ndeko boya totonga kongo ya sika oh lamuka 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 moyindo lamuka lamuka oh lamuka moyindo zali kolala kolala kimbangu abengi yo ndeko boya totonga kongo ya sika kongo ya sika eloba mangongele oh kongo ya sika ya bana bilaka oh kongo ya sika ya baindo nyonso boya totonga kongo ya sika oh lamuka 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 moyindo lamuka lamuka oh lamuka moyindo zali kolala kolala kimbangu abengi yo ndeko boya totonga kongo ya sika kongo ya sika ya mama indo nyonso boya totonga kongo ya sika donc ezali esengo mokolo mwa lelo eza kaka tozobandela nde mateya ya mercredi parce que bandeko na biso oyo bakoma bamindele ndombe bazobetela bible tolo mais biso sikoyo tolobi ke tobotami na nguya ya kodétruire bible kwambala yango kozongisa yango na Rome mpo na délivrance de l'homme nord tout entière par rapport ya esprit pe état physique na ye ça veut dire moto mwindu azali ambrouillé na bible mais biso asiko tolobela makambo ya cahier de charge donc na kati ya cahier de charge tolobelaki makambo ya mercredi ete vision du monde na mambo etali vision du monde toexplikaki yango malamu ete bakoko na biso loposo moindo vision oyo bango bakaniselaki mokili oyo ezalaki différemment à celle des européennes baeuropéenne bauta ye na ndenge na bango basangani bango na bango kuna baye koprouve biso bato mwindu ke oyo nzambe aboma mokili ya Sodome na Gomore tolobi concept wana bakoko na biso bato mwindu bayebaka yango te yango ezopesa biso kizunguzungu tozososola te
bolamu o nzamba kabela biso pona to vivre au-delà de tous les peuples du monde. C'est que mokolo tokozwa conscience tokobatela biloko nzamba pesaki biso pe tokotia ordre tokotia mibeko ya kodispatcha yango devant le monde et revenir à bénéfice o ngana tokozwa na mibeko tokotia la bomengo na biso yango e permettre tout ça la vie sociale de l'homme noir oyo lelo oyo bakonzi ya Afrique mobimba bakomi incapable parce que bazali ba petit esclave oyo bazali sous ordre des Européens et ils n'arrivent pas à établir programme ya peuple na bango vis-à-vis ya bomengo onzamba pesaki nzoka bokonzo biso tozolobela za bokonzo oyo koya Italie lobi mbongo manganèse e bando futa ba école mbongo topaz e bando kofuta kolia bato alimentation mbongo ya émeraude e bando kofuta hospitalisation mbongo ya diamant e bando kofuta banzela kobongisaka banzela partout na ba province mbongo ya cuivre e bando kotia électricité na ba province nyonso mbongo ya otozo benga lokwa zinc e bando ko développer mboka par rapport ya ba usine pe ya babiloko ndenge na ndenge parce que mokolo tokolobela détermination des matières premières tokolobela matière na réaction nini oyo yango esalaka mpona tozongisa conscience na bino na bomoto ya solo parce que toyebi ke mundu ende mutakangi bino na blokis abandi oforme bino na ndenge na ye avec limitation yango bozozalaka bayekoli na ye mpona kolandaka matière oyo akoti bino me biso toyebi ke biso bayekoli ya bamindele te biso toyesko na kelasi pour discuter avec le blanc et arrêter les sorties de toutes les matières de l'Afrique tout entière et on va transformer maintenant chez nous. Et vous avez sous accès à l'Européenne par rapport à la loi impérialiste au basalaki ke makamto bandrobi mapana bango cuivre bimi na Congo et na Italie ba traitant ba sali ba câble ba bandio yote ke la biso sko biso to na difficulté à câble. Nzoka cuivre et provenance nango zo utapa na biso mezo uta na potote. Makambo ya vision du monde bakoko na biso balobaki beba imangwa Jonas te. Ya ba pasteur bazokosa bana Congo na ba idéologie ya moniato ke Jonas bamelaki na baleine. Biso bima solo wana aucun africain était témoin. Dans ma solo wana utaki et pas ba européenne. Tozana ba preuve na ngote ba yeka ba kosiko Jonas bamelaki na mbisi ba sanza esoki na mboka Ninive. Makamone etali biso te boso Jonas memaki na mboka Ninive bamelie na mbisi. À cette époque, qu'est-ce qui s'est passé chez nos aïeux? C'est ça le vrai concept au biso to senge to mettre en place pour na toute égalité par rapport à bomoto ongana tozo vivre na ngo mais soki to égalité te biso to sopani nde na masolo baninga to komi okumisa yango. Ça veut dire le fait à okumisa ke Yesu akufa na Golgotha pona masumu bato aux esclaves. O c'est les européens boulot. Parce que bakoko na biso bayebe concept wana te bon concept wana bino ba africain bo lokoti yango wapi lelo bo mo kosa ke boza ba descendant et Adam Eve. Mais biso lobi ke ndela bota noir te. Yango de okanga bino do ba justice ya ba africain nyonso tomba longwa buzoba ya colonisation ba kokanga bino ba pasteur par rapport à justice siko ya nzambe obiso to enango bolataki ba vision ndenge na ndenge ke tribunal nzambe kozala me boyibi ba juge te. Et voilà les juges toye poto sambisa bino na démagogie oyo bozwaki mikumba ya komemela ba européenne misala ya ko développer bango kopesa bakoko na bango lokumu kasi bozangi kokumisa bakoko na bino elingo bake la route est bloquée. Vision du monde obiso to lobelezali par rapport ya bakoko na biso baloba ete que il y aura un fin du monde. Parce que ce fin du monde déjà ba pasteur fo bayeba Marie Musambo akenda wapi. Ba pasteur fo bayeba basimisa tu ya Matu Samuel bakufi bakelola ou bien baza wapi. Puisque na minute na yemo Matu Samuel aza définition te sika basini bazokende. So makamna bango biso to kota te parce que mon pepe ya pepe ya Congo eko tchola lokuta na bango ba obaye bango. Vous comprenez que baza bato démagogie bayaki na commerce par rapport ya démagogie au bango ba yibi na maboko ba européenne parce que ba premier démagogue
ezalaki baeuropéenne bayaki bauti Rome bayeli biso baenseignement ndenge na ndenge baye na doctorat oyo euti na Europe basali bahôpitaux lelo bazolia mbongo me bazosala bacommerce ya baorganisme nzoto ya bato me tomonino asala hôpital na ye te yango biso sikoyo tobota mpo tosa hôpital africaine. L'hôpital de toute l'Afrique, c'est que l'hôpital européen sera aboli. Parce que bakoki ko traiter nzoto na ote yonde mtozali na véritable médecine. Yo mtozali na définition nette ya nature. Mais influence coloniale est obligée yo sikoyo o négliger ba valeur o ezali vrai. Okota sikoyo na démagogie. Yango lelo lokuta esipi vérité. Vision du monde bako kona biso bazalaki nango balobaki te ke mwasi ya Lot babongolaki ye libanga mungwa eza mensonge. Donc mutu to à côté ya yo makambo mwasi ya Lot faut kotuna ye bon makambo mwasi ya Lot ngo esama na date nini bon libanga mungwa ngo esokoki lakisanga place eza parce qu'il y a des aventuriers na Congo na Afrique bazoganga kuno libanga mungwa mwasi ya Lot mais européen ye moko mutasimi biso ya Nzambe Nzamba batela biso toko bomba na wapi koyati nina boko kimela wapi koyati baso moindo ekime pa ya Nzambe Nzamba bakoko tokimie pa ya Nzambe Nzamba batela. Donc oyo ngonga oyo mutu na mutu a présenté bosolo na ye liboso ya Nzambe akeleki likolo na se pona to bénéficier bolamu na ye to bongola lolenga mokili oyo ya sika to longola démagogie pe to tia bosolo lumière ya nzakoma oyo babengi moi elata tout étendue de terre pour détruire le fétichisme, la maraboutage, makambu tout oyo eza ya ba négativité to pe ya démagogie de façon tout en bois sikoyo na positivité. Vision du monde obiso tozolobela bakoko na biso baloba te ke Adam F basama na mabele bayeba makambo Adam F te do makambo Adam F eza ba lokuta ba européenne bayeba kosi bino ba africain comme esclave na bango ke mutu asama na mabele mais totuni bango te ndundu asama na mabele nini européen asama na mabele nini arabe asama na mabele nini mutu mwindu asama na mabele nini biso to ndimi mais so totali na réalité mondela bota noir te mais ba noir bango moko ba mipesi na colonisation devant les européennes pour na confirmer que bango baza ba descendant ya Adam F to moni que colonisation ezoko évoluer to pe esclavagisme ezoko évoluer par rapport ya volonté ya fimbu oyo bato akala bazwaka mais biso le roi toza non colonisé on peut pas accepter des bêtises dans l'histoire d'Adam et Ève. Ce sont des bêtises, ça nous concerne Israël par rapport à l'exploitation au bazo ya kozwa na bamboka na biso nde bazwi banyama bakesala ba park to pe basali bazo esika ocha banyama pe lelo oyo ba européenne bazo teka banyama ya ba africain partout parce que bon ba contrôler partout mais mutu mundu ye mo azana kidiba parce que ayebi na makambo oyo ya kosala te yango tozo promettre un monde nouveau babengi yango Congo ya sika. Makambo Daniel bakoko bayebaki yango te ko Daniel bacheke na libula ba lion baboye kolia eza lokuta masolo wana eza makambo ya Simon Ontoko papa Otoko o lelo babimisa ye Angus Kimbangu bachaki na boloko esika ya ba lion mais ba lion bande kotala epe bande kokolia ete bamindele ba former solo wana ya lokuta pona koyebisa bino ke Daniel na libula nkosi siko biso to confirmer ba africain o ba discuter makambo ya Daniel baya ba prouver biso to vérifier na Israël et salamaka wapi po ba israélien bango mo kuna makambo wala ba yebi yango te makambo tout bino bozota ba tapage na Congo ba israélien bango mo kutu ba yebi yango te mais ça na groupe des israéliens bango wana ba boti ba américain bango wana ba boti ba européen ba fabriquer histoire lokuta bango wana ba boti ba romain histoire wana nde ba yeko déposer lo mutu mwindu okomi na surcharge mentale il faut to bomma tout ces surcharge mentale. Vision du monde bako on a biso balobelaki bayeba ye mupepa kainte eza mensonge parce que banda biso do botama na génération oyo na to mona mupepa kainte
pour yo lelo vendre la masolo le côté démagogie à colonisation que oh mon pépé mo weli musaka batu et salamaka ya Caïn topé ya Caïna. C'est un développement et démagogie. Donc, biso to reconnaître Caïn te, mon pépé ya Caïn, et ça, des formations de l'histoire de Matadi Mayo, et si Kabakoko Bali, 65 prophètes, 32 prophètes noirs et 32 prophétesses, 33 prophètes, Batia Bangona Bakes, Bali Mogi na tourbillon, Mabele Fongwa Maki, Bakitaki na Liboulou sans profondeur, et Liboulou comme refoulé mon pépé, Ande Bande, Limu Isabato, Bazo c'est la misala ya solo. Yango biso tolobi ete na manso oyo tokosala tobota mpona koécraser magie, mpona kodétruire fétiche, mpona kodétruire oyo tozobenga lokola maraboutage, magie rouge mpe bongo na bongo, parce que so totali la définition ya magie tokona ke la magie noire yango mutu écréé magie rouge na magie blanche. Parce que magie blanche abimisi makambo etali planète Jupiter pour reproduire mbongo. Mais magie rouge asali crémerie. Moko tokolobela la magie toko développer yango maintenant kati ya magie faut toyeba ke tozana magie négative na magie positive. Magie négative ezali la définition des réactions de tous les bien-être au nzamba pesaki biso. Faut toyeba définition ba réaction wana eza pe ba magie. Parce que zo sa makamu ici na kati na yango eza ba magie yango nzambe azoloba na kati na ngana yo ete pona to bakisa nzoto na biso nguya oya atondisaki to pe oya bombanaki na kati na biso esenge to accompagner susu ba biloko oya pesaki biso yango bomona mutu soka le fufu nzoto tene susu na force. Ça veut dire biloko oya le e bakisele bokasi. C'est la première puissance ya nzambe na kati na biso ezali mobimba na ende kela biso. Mais alobi ke tozana droit ya ko accompagner to pe ya ko bakisela nzoto na biso bokasi. To pe ya ko bakisela yango makasi. Vis-à-vis ya ba bien-être o ya pesa ke biso faut ko toluka to e ba définition. Ya ba bien-être wana nyos. Nde tolobi ke makambu ya Caïn pa ba ko na biso ça n'existe pas, ba concept moko ya démagogie. Makambu ya Jésus otamaki na zemeli momo santu bakoko bayebaki yango te parce que toloba yango chaque fois que Jésus o bazobetela batu baolobela batu deux masolo différents. Jésus o alobi que le fils de Dieu existate azali un dessin animé parce que bayaki na ikeko wana le 305 na royaume Congo pour nous faire voir que quand Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Mais aucun Africain était témoin. Dans la démission par la force na film où yango toye kolongola masolo wana eza mensonge yango ndezo fait reculer mutu mwindu moye a saisi opportunité à bola mo bomoto na ezate. Mais le vrai Jésus azali le fils de César Auguste, un empereur romain oyo azalaki na mwana musala na e akombo ya Marie wana azalaki mutu ya Turc azalaki ndeko ya oyo tozoko benga lokola Isidore Mwalim, bandeko ya ba musulman na bato ya Turc. Siko ye Marie wane mtando sala pa o tozo benga lokola empereur César Auguste, Jules César Auguste. Siko empereur wana tanga zui mwana musala na e boni na e, mwana musala na kati ndako parler na e, abandi ko vivre na e, mwana musala zui zemi nda kimisaki na mboka mususu. Nde sika bakenda kobota mwana wana oyo basoda baye na information balobi mokonzi mwana mwasi no aboti mwana lokwa na lwa na bongo ezalaki ke mokonzi kobima na mwana musala te kodenigre ki bokonzi na yo mbango ya ibisi basoda bike bokende koyebisa bato ya mboka na place mwasi na nga botami ete mwana wana ozala roi des rois mais nzambe azalaka roi te parce que roi bakobete masasi akufi. Esika bato baosa confusion parce que bato mwindo na batangi te ba recyclage kozala pona to sala ba formatation te pe bazoi ba nini o ba ko bénéficier te. Mais makambo biso to nango eza siko ko discuter tous les problèmes de ce monde parce que yo za mutu lokwa mundele
mais so totali na réalité le to mona ke mutu mwindu tout na monde na Afrique mobimba a fonctionné selon européen donc européen dem tasali programme à vie abanjo yibisoko te nzambe abomaka mokili oyo nzambe alingaka mwana na ye yango atindaka mwana kufa banda mwana na kufa ti lelo résultat emonana te passe na passe mais bango kuna la Bible bakomi car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin quiconque croire à lui ne périsse point qu'il ait la vie éternelle mais vie éternelle eza wapi parce que bana musu baobotama lelo omwe akakubotama lelo pafa kufi c'est que mutu amagie mutu alekisi bamemi na monde diabolique bake travailler sur continuité na ye un bon jour to expliquer nde nini bakangaka bato babomi yo biso toleli yo toke kunda o mais na monde na bango bakomi ogire kuna ozovivre expliquer bamakambo ya nyonso mpo toyeba sikoyo connaissance secrète des esprits planétaires oyo nzakomba akabelaki biso na kati ya mokili mpona tovivre na ye elongo solo yavedi vérité ya nzambe ekoyebana moto akobangisa moto aza te malgré bazotambola kosimba bisimbasimba parce que bazangi définition ya nature bakomi koforce nguya ya nzambe emanifeste na kati na bango na ndenge ya démagogie ntuka na démagogie esimba te nguya ya nzambe ezali toyeba définition ya nature mpona toabsorbe sikoyo énergie ezali interne na kati ya banature wana elata biso epesa biso sikoyo réalisation ya nyonso vision du monde bakoko na biso balobaki bayeba Abraham te bayeba mpe makambo ya Jacob te bayeba mpe makambo ya Salomo te bayeba mpe makambo ya David te na makoko na biso balobaki mokili ekokufa te mpe bayeba ete nzambe aboma mokili bato nyonso bandimi masonge wana oyo baeuropéenne baye kosimbisa bino surcharge to baexplike mbuma te elingi kobake histoire na bango tokoambala yango tozongisa yango na baambassade na bango parce que ezali non précis ezali na conclusion te eza masolo moyo ebanda kotikala bino kaka kidiba bino kotikala kaka kodiskute o te Adam Eve baliaka mbuma yango wana liwe eyaki na kati ya mokili me oza mayele te yo ntango outi na kati oye na kati ya mokili fo luka ososola na place nini outaka toutaka na bamonde spirituel ya ye moko nzambe ntango abandaka ye nde esprit ya yambo esprit na ye wana nde moto ebimisi baesprit na biso nyonso baesprit na biso sikoyo elati nzoto mpona erepresente certaines choses ya physique après parcours ya misala oyo apesi biso na kati ya etinda na ye tokozonga lisusu na bamonde wana mpona tokóma baesprit ancienne ya koaccompagne sikoyo bato baotika na continuité physique donc eza définition neti tokoki koéchappe tokosela nzambe makambo ke atiaki liwa mpona bato basalaki péché nini ese ntango baadam eve baliaka mbuma biso baafricain tozalaka bon yo africain sikoyo ndenge nini ozodiembe masolo lokuta ese okobonga ata botie fati ata bolongoli fati botie fayulu bolongoli fayulu botie Jean Pierre Mbemba Vita Camer moto aobongisa aza te parce que tolobi ke bato wana tout ce sont des petites esclaves esenge bakota recyclage po tote bango sikoyo esprit dire oyo bakozala na un mot à dire mpona basala programme à peuple mais soki totikika makambo wana bongo bokomona makambo mais lokoki mbango alobaki ke conclusion bilaka na ye kokokisama mpona mwana loposo moyindo nyonso asepela na bonheur to mpe na bobomengo nyonso oyo nzambe akabela biso wuta boye na biso likolo nse elingi kobake bilaka ya bakoko ekoleka te tozokutana nango na poisa avant notre départ mpona totikela bana na biso continuité tant tolobi yake vision du monde oyo biso tozolobi ezali kolakisa biso ete tozali na 23 planètes oyo esali 23 cachets to mpe 23 sceaux de l'homme noir ezali basekret oyo eutaki depuis forêt équatoriale 40 pharaons bazalaki bagéant bango nde bakendaki na basekret wana 40 pouvoir magique ya positivité nde bakendaki kotonga Égypte mpe Kathiopia mpe royaume Congo lelo oyo esali Congo oyo tobenga Kinshasa dernière force oyo ye kozongisa oyo ezali comme revenu du commencement de ce monde. Donc il y a un revenu du commencement de ce monde qui est encore caché au batuna ba ebité pour na mututu a bénéficier bola mwanzambe. Donc bakoko déjà tikaki babilembo wana yango lelo yo baninga baye
banvahir biso bayibi basekrana bakomi kosala sikoyo basali sikoyo basysteme ba commerce mpona koya koexploitaka biso susu mbongo kotiaka biso na bokabwani kotia biso na batrouble mpona toza tranquille te ya koyeba sikoyo ndeni tokokengela bomengo wana oyo nzambe apesaki biso na soki mondele atangisaki 12 planètes moto mwinde nana contribué mémoire na ye te andimaki oyo bino bolobaki ya 12 planètes mais lokwa tozomona kotere eza na kati parce que bando botangisi ba Jupiter ba Mars ba Vénus na bomemi bato mwindu baki visiter ba Vénus te ba Jupiter te ba Mars te malgré bozo kopesa bango certains secrets limités bakutana nde na ba esprit oyo bavanda na ba planète wana parce que moto akutana déjà na sirène akutana déjà na esprit moko evanda na planète Vénus. Moto azosalisa baaccident bato bakufaka na bamituka to na bavion ezikaka esalaka bacrash azokoopere na baesprit ya moto ya négativité mais abiso tolobela baesprit ya moto ya positivité oyo bazali capable mpe bazali na accès ya nzakomba mpona kopesa nga na yo capacité ya badegré chaleur oyo tokosalela bafour tosali bamoule mpe tolambi bamatière première to mpe bamabanga oyo se transformaka en liquide to mpe en métal par rapport ya badegré ya bachaleur oyo biso tokotia ango tolobi lokwa planète lokwa sanza azali na baesprit ya fécondation kasi azali na baforce élémentaire na ye na kati ya mai pamba te sanza nde abotisaka mai na kati ya mokili mbonjo tokoexplike ndeni mai yango ebotamaka mais tolobi ke sanza nde abotisaka mai na kati ya mokili yango wana milimo nyonso ya mai accès ya fonctionnement na bango eutaka na sanza par rapport ya bamouvement mpe baforme oyo sanza asalaka likolo yango nde epesaka production ya tous les natures donc soki tobi ke sanza abotisaka mai par rapport ya baforme na bamouvement oyo azosala mais production ya banature nyonso tout sur le plan périodique saisonnier makambo tout elandaka forme na mouvement ya sanza nde ezopesa production nde tobi ke planète lokola sanza aza planète parce que aza siège oyo abombi milimo wana bazaka na makambo na bango basalaka milimo mpe baza na moi baza mpe na makambo na bango basalaka milimo mpe baza na mai baza mpe na makambo na bango basalaka milimo mpe baza na mopepe baza mpe na makambo na bango basalaka parce que milimo mopepe nde moto ezotambwisa cuivre ezokota na circuit ya cuivre oyo mpona komemaka message bomona baexistence ya batelefone asoki fo toyekola matière première na source sans kozela baeuropéenne po biso tozala basavant ya batechnologie secrète oyo bakoko batikali parce que lelo mondele azwi yango adote yango licence kopesa secret fini ya suka te abanda olakisa oka kobongisa ndambo mais biso sikoyo tobike toboyi classe wana oyo bango batangisa ye biso parce que 2019 ane yango moto mwindu asali bouton te asali eloko moko te ale sikoyo tochange classe tochange gouvernance tochange administration politique tochange makambo nyonso tochange spiritualité donc toza na makambo tout il faut réforme planète lokola moi bazali ba esprit ya moto donc ba esprit tout evanda na kati ya moi ezali esprit ya moto mpona kolamba biloko bongo na bongo mpe bango nde bapesaka biso précision chimique de l'homme noir mpe détermination ya capacité ya moto mpona kolamba biloko ya bamabanga mpona tobongola yango mabende donc baesprit oyo ya moto bavandaka na moi nde tobayeke basiège nyonso eza na moto par exemple bamoto volcan baesprit eza kuna na kati ya bamoto ya volcan eza baesprit ya moto eza na rôle opesa biso transformation donc tolongwa na distraction ya bachrétien parce que bango bayembaka molimo na moto yaka mais chrétien moko azokolamba libenda te
mais les moments to bango babenga kaka les faits devora les faits mais bitumana est bazoko aussi ça te mais balobi onza mazaka na armée céleste que babimisa armée de l'éternel mais zoko ko bunda ba armée physique to esimi minduki mais ba koko na biso oyo lokola armée ya nzakomba babimaka le 4 janvier 1959 babenganaki bato ya minduki babelge bakimaka nde balumumba bazwaki yenda basalaki continuité mais bamindele ntango bacomprendre ke bato mwindu wana ya sante bacomprenaki mpenza définition ya indépendance te bayaki kozonga mpona kotya tripotage entre papa mobutu na papa lumumba e mobutu andimaki démagogie abomi papa lumumba azalaki na définition wana ke soki tosalaki indépendance na forme oyo lumumba apesaki na compréhension wana ya kimbango alataki ye mais lelo totransforme lelo tosala tande biso lelo biso toza bapropriétaire ya minere na biso ya biloko na biso mais lokola sikoyo bamobutu bakotaki na influence coloniale bayebaki danger nango te danger wana yango lelo ezocontinue yango toyebi sikoyo ke danger oyo avesila faut totraite sikoyo parcours colonial nyonso basalaki na mboka po misa sikoyo procès ya jugement oyebaka yo européen olongwe na mboka no oyaki pourquoi okataki bamboka na biso parce que okutaka bato okutaka bapropriétaire ya baterre wana siko na justice oyo osali yango kama te kokondane yo moko européenne parce que eboyi makambo wana mais bino bosalaka yango nalo bosalaka yango bokozala juge ekozalaka na maseki te boyeka o te tolimbisana te bavideo ezali na bainternet makambo nyonso tu ekokanga bino parce que bano bazobotama bakondima makambo wana te parce que makambo wana ekokondane bagénération nyonso ekoya soki totraite yango epasi bandoko bakisama yango ekomatisa colère ya bagénération mpona barenverse masonge oyo kozipela ye mokili tango tobi ke planète lokola mai bazali ba esprit ya moto planète lokola moi pardon bazali ba esprit ya moto mpona kolamba biloko bango nde bapesaka biso précision chimique de l'homme noir pe détermination ya capacité ya moto mpona kolamba biloko ya bamabanga mpona tobongola yango mabende se bakoko basaka bamoule basaka bafour pe bazalaka na badétermination ya bachaleur oyo bandeki kodesoudre bapierre précieux wana mpona ebongwana ekoma baliquide mais basaleli yango bamoule mpo soki ekomi liquide bakokule yango na kati ya moule wana bamoule wana eza en argile na bavillage na biso deya basalaka yango lelo nde toza freine parce que nyonso ya biso todéveloppe yango te colonisation azwi yango asaleli yango sikoyo baindustrie akomi sikoyo koengage biso na kati ya baindustrie wana apesi baforme ya fonctionnement biso sikoyo toye tobimisa na biso na kati ya baindustrie coloniale wana biso sikoyo tobandela source na biso toyeba sikoyo ndeni tokodéveloppe esika bakoko basukelaki yango wana nde développement ya mboka mais soki moto azoyebi biso ko développement azokende ye na France mpona kozwa alphabet français aya otangisa yango na mboka bana mboka bayebaka kaka français ezali colonisation aye kobongisa te mais aye kokolisa nde colonisation eloba ya nzambe bomwa seko bakoko etikala seko planète lokola zamba ezali siège ezokobomba baesprit ya mopepe mpona kotambusa makambo ekende mbangu-mbangu mpona kotambusa makambo ekende mbangu-mbangu mpe l'esprit wana ya mopepe bakotaka na kati ya circuit ya mabende lokola elema cuivre dans esprit na mopepe bakotaka na kati ya libende o cuivre mpona kotambusa sikoyo makambo bango baza na bango esprit ya mopepe me bazali sous l'accompagnement ya libende oyo ye moto azotambusa makambo ntango tokoyekola détermination ya bamatière première tokoyeba ke zinc aza na rôle na ye cobalt aza na rôle na ye manganèse aza na rôle na ye étain aza na rôle na ye parce que étain soki aza te courant ekoleka te donc étain moto azokoréunir courant na kati ya bapareil nyonso yango bomona na kati ya bapareil nyonso étain fo azala siko yo ozoyekola matière na source te ozozela nde
européenne aya azwi matière pa na yo atia yango na mikanda akomi kotangisa yo ese opesi yo basekret nyonso opesi yo basekret nyonso te abanda kotransforme aye alaction siko oyo atransforme ke etala esalaka boye etala esalaka boye mais clela so biso toyei kotangisa sikoyo toyei kofongola kaboshe ya motu mwindu ayekola sikoyo matière na source mpo na kati oyekola matière na source tokoétudie sikoyo la réaction de tout ce bien-être siko so oyo oyebi déjà ke zinc eza vitesse cela veut dire okosala eloko à partir ya zinc epumbwe ekei sans ozela oyo tobenga contenu to mpe matière ya européenne yango tobi ke planète lokola zamba bazali baesprit ya mopepe mpona kotambusa makambo ekende mbangu mpona kotambusa makambo bakotaka na circuit ya mabende lokola élément cuivre basali bafil conducteur mopepe siko ezolanda fil wana na schéma oyo basali kuna na kati me ye moko aza na magnétisation na ye oyo azokosekole na mopepe mpona atambusa sango ya maloba oyo ozoloba ebima koto mosusu planète lokola terre mabele eza mpe planète parce na se na ye mpe baesprit bavivra kuna aza planète ya réalisation ya misala oyo nzako batiaki kati na biso mpona makoki nyonso emonana na mpwasa ezali na résolution ya nyonso mpe évolution ya mokili na nzambe mpona mobimba na nzambe emonana na kati na biso bato emonanaka na terre parce que na esprit emonana na te baesprit eza na baplace nango oyo evandaka nde tobiki baesprit evandaka na mopepe esprit ya mopepe tomona yango te mais esalaka baréaction baesprit ya moto tomona yango te mais esalaka baréaction parce que eanimaka biso eactivaka cerveau na biso mpo oraisonner au delà mpo nokanga mensonge esprit ya moto nde moto ako anime oyo tozobenga lokwa kaboshe na yo mpo olandela likambo moko omona eke eza clarté olandeli yango ti odécouvrir vérité dans esprit ya moto esprit na esprit baza parole na bango bazosala planète lokola mai azali circuit parallèle ya monde combinaison force pesantere ya mabele équilibre normal ya mokili mobimba par rapport ya protection nécessaire ya 5 structures de la terre les 5 structures de la terre tolobaki toza na manteau tozali na noyau wana tolobaki ekabwami na 2 parties externe na interne toza na oxygène mopepe toza na croûte superficiale mesirete ya bamai mpe toza na troposphère couche épaisseur ya mabele oyo ezokocouvrir esika baminere ezali ça veut dire kongwa sikoyo tozoloba l'exploitation est interdite donc ekozala na baplace oyo tokoki koexploite bamatière premier mais baplace mosusu ezali non autorisé parce que yango moto esala baéquilibre ya mokili nzambe ndenge atiaki bamabanga na ye baminere na nso mabele mosusu eza ya koexploite te ezokoprotege bapuissance ya mai ekobanda kopesa badégâts esika bato bazovanda pour équilibrer ce monde le monde il faut to protéger baminere mosusu oyo ezalaki pour éviter ke bato baexploitaka yango mais tolakisa baplace nini tobanda koexploite mais baplace oyo ezali na autorisation ya exploitation te ekotikalaka bongo mpona kobatela 5 structure oyo tolobeli nde tolobi ke planète lokola mai azali circuit parallèle ya monde combinaison force pesantere ya mabele équilibre normal ya mokili par rapport ya protection nécessaire ya 5 structures de la terre manteau noyau oxygène croûte superficiale mpe troposphère planète lokola minzoto tobengi étoile ezali na baesprit ebele oyo bazali planète lokola minzoto ezali na baesprit ebele oyo babombami na kati ya baplanète lokola bagroupe des étoiles donc na likolo moko tokoyekola baétoile nyonso ebimaka na likolo eza na baétoile mosusu ebimaka groupe toyeba groupe des étoiles wana baesprit nini ya genre nini ezalaka kuna na kati toza na comète comète eza étoile ya 5 branches oyo batiaka na molangi ya prémisse oyo bato bazodessine partout ezalaka na 5 branches toza na étoile ya 6 branches
Pe tozali na 136 étoiles ya ba force élémentaire bantu. Déplacement planétaire bien négativement. Mais nga non sko toye ko contraire misala na bango na solo ka po to banda ko exploiter sko ba énergie wana positivement parce que accès nango epesamelaki à tout le monde pona to la sa grandeur nzambe vis-à-vis ya bien-être nyonso oyo akabelaki biso pona to sepela na bonté na ye pona to sepela na mobimba na ye kati na biso pona to sepela na mokili na ye. Quand to bi planète lokola minzoto ezali na ba esprit eza na ba minzoto ebele oyo eza lokola ba planète lokola ba groupe des étoiles toye kola yango comète étoile à 5 branches étoile à 6 branches étoile à 6 branches ezali étoile oyo biso bato mwindu tobanda kosalela na premier drapeau du Congo ntango bapesaka mboka na biso Congo le 17 décembre premier siècle première année de notre ère epai ya mama Koko Nzinga alakisaka elembo ya pouvoir wana Congo batiaki ye na étoile à 6 branches drapeau wana yango leo Israël azosalela yo siko bapesi yo oyo eza na se ya 6 branches bapesi yo 5 branches non tia vision na on a trouble omonaka ka France système instauré to pe États-Unis système instauré to komi vraiment na égalité na bango par rapport à pouvoir bapesi biso nzoka ba tricage eza cessé mais 6 branches ezali force oyo ko détenir pouvoir ya mokili yango toloba chaque fois que Israël moto asali ba américain yango ba américain bakengelaka ye lelo baza un problème na Jérusalem na oyo tobenga nini tozobenga lokola Palestine bomona ke na Rome azokota makambo wana mais azokotelaka Israël parce que basekret oyutaki na Égypte eyaki na Israël yango esalaki religion judaïsme après bana na bango baromain bazwi ndambo masolo nde bafabrike na ndenge na bango yango bayeyo kozongisela motu mwindu mpona koaffaiblir ye e atikala toujours zoba likolo ya bazoba afa toyebake baplanète eza ebele tolobi toza na 23 planète eza 23 siège oyo ezokobomba baesprit ndenge na ndenge tokosala bango misala esengeli ngana oyo tofongola misu toyekola milimu wana mpo tobanda mpe kose déplace tokenda na bamonde spirituel so tokangika maboko mundele oyo alakiso Jupiter te oyo ye azoyebiso ya démoniaque mais oyo ya nzambe alakisi yo te mais ye azodiembela na kati mpona koyibaka bareveni lokola atyengana oyo na kidiba bareveni asiko oyo ye azokesela yango misala na soloka tozali na 13 planète oyo ebombami na kati ya mokili kuna na kati ya mapata oyo ezali kocouvrir planète bleue ndakisa londende azali couche fumée polluée source na ye ezali malili ya kati ya bagrotte pamba te tozali na deux sortes ya bapollution milinga ya babiloko oyo nyonso totumbaka yango toye kointerdire Europe tokopimela ye matière première mpona koboma baizine wana nyonso parce que ezokotya trouble na likolo baaire ebanda kochange mbangu atmosphère ebanda kochange ntango bato baozela hiver omona malili ye ya makasi te me bato bavivre na bamulunge moko boye ematisi batension bato ememi basouffle bato mbangu ça veut dire biso tozotala sikoyo danger wana tobotami comme la communauté internationale bantu mpona koprotege souffle ya bato na kati ya mokili vi ya oxygène toyei sikoyo kocontrôle oxygène mpona koyeba oxygène oyo bato basengeli baabsorbaka oyo nzambe atiaki yango etambolaka na azote azote eza nini azote ezali makasa ya couleur verte soki ekwei na se epolaka esali mwa couleur chocolat après ebandi kodégage odeur na yango soki bato bazokoabsorbe yango c'est ça qui est nourrissante mais soki sikoyo bakomi koboma bato bazopola na zamba baodeur wana ezotambola bato bazokoabsorbe yango bato bandobela bamaladi ndenge na ndenge bango banda kopesa yango batitre ndenge na ndenge pour arracher l'argent on met de nos gouvernements mpona kotia distraction mais ti sikoyo bagouvernement nana basali programme ya peuple te or so baza bagouvernement ya Congo to mpe ya Afrique
faut pas ça misala bango bayeli misala boyeli eza te ke bo collaboraka na ba européen te misala boyeli bosana ma peuple wana nyokwa mitango molai yango nde tozozela parce que so bosala yango te peuple a chassé bino vérité ezoya sikoyo ko éclairer nzambe na réalité nyonso oyo akabla bato na kati ya mokili. On te dit que toza na 13 planètes parmi les 23 planètes oyo ebombami na kati ya mokili kuna na kati ya mapata oyo ezali ko couvrir planète bleue. Ndakisa lokola toza na londende moko oyo ezali couche du fumée polluée. Pourquoi to benga en couche du fumée polluée? Parce que elambamaka déjà na kati ya ba grotte ba malili ezaka na kati ya grotte parce que na kati ya ba grotte ba mai pe ezali. Ce que ceux qui produisent ba malili wana ntongo ezobima na kati ya grotte par rapport ya ndenge tout na ba rayon soleil et que se transformer ba moko en fumée melondende ce que tanga omata likolo ye mutazo ko couvrir couche ozone pour na atmosphère ezala apaisée. Mais tozape siko na ba londende mususu otolobi ke e matana likolo par rapport ya biloko biso tozo tumba ana mabele otumbaki biloko milingane mati likolo ndambo nango ekangamaka na likolo soki ezwi dessoudrement ya 5000 ampères 5500 degrés ya ba rayon soleil et ko dessoudre yango ekomi liquide et produit mbula awa yango tozomona lelo ba mbula mususu ezwa na ba dégâts. Parce que biloko tozo tumba awa tozo contrôler yango te malgré tolobi ke za na deux sortes ya londende parce que moko azoko eko protéger couche ozone to pe azoko protéger azo former planète moko de base pour na ko protéger o to benga lokwa équilibre ya planète bleue. Iloba nzambe bomo asiko abakoko na biso ko tikala seko pona kosukisa makambo biso tozobe nzamba bakoko tozali na promotion ya kolona na capacité industrielle na 2020. Pour notre point de départ, il y a assurance vito na biso, et l'ingoloba ete, tokoba nambala moko na prime d'encouragement. Na baenyon so obakozala activé na suivi ya misala. Membre pe ba administrateur. J'avais dit, abiso to kesko na promotion, il y a 2020, toni to kota sko na misala, ya kosala otozo benga lokola, capacité industrielle, l'agriculture. Pour te définir nos points de départ, il y a vu parce qu'il y a tout promettre un salaire. Ah, l'eau les a ratés. Ah, so zeli makamwalo la, zela glanda yezu parce que Marie Moussamba koufati lelo, après Patrice n'a pas défini binoté, azan la lolo bien ça ouais. Ma tout ça moi la koufé basimi sato. Non, le beli bisote ay mazembo asika. Poto ndi magaza ouais nzambe. Asa nzembo asika pona yebisa biso ke basi misatu wana bakenda wa po ya liboso o se justifier kite ya mibale o se justifier te bo ya misatu bosko yango nzambe na bino bwando yaka na ba système moko bobozo loba makamususu me bino moko na bozo beta mana shikota bazabolo yango to bike na Jésus o bokumisa kaza zabolo bozo vivre ndé na ignorance ya colonisation oyo bolata ki sa tenir compte koyeba le contenu o elekaki auparavant de notre antiquité parce que bayela ki biso masolo moko boy na solo ka ya le dénigrer l'homme noir ici sur bokas mais yo mutu otisko na masolo wana okomi ko guma mela yango nzoka nde okomi teke siko biso to yeso ko délivrer mutu mwindu nyonso alongwa na mensonge parce que makambo nde to ke ba pasteur ba potana ti gouvernement okanga bango akanga na église ki manga poto ba ke le pire église ya démagogie c'est l'église qui manque, c'est parce qu'ils ont retardé bon le peuple africain, tout le peuple congolais. Parce que yem dagane kozwa surcharge à monene, azagine témoin qui mba ngouté. Mais ba koti na circuit ba kezwa eke ko ba na ba bombi na nkamba. Bazo kosa ba congolais ko nzo ta kimba. Même ko ba congolais ba ko fongole ke ko wa cercueil. Ba moni ezeki ko kimbangi soza sur na place cité. Ko tumba bino nyonso ko mona ke l'église na mine ko za disparu na ba catholique parce que ba sala ki crime contre l'humanité mais ma be ba sala ki na bolobele on tena pe to traiter on to kosa ba toujours na démagogie mais vérité et ko lekisa lokuta onate dans le côté ko tira la toujours lokuta vérité à quoi envahir le lokuta pour na peuple nzambe à bénéficier bolam o nzamba tchaki à la portée de tout le monde. Les Dorobia ke biso sko tozana promotion ya kolona na capacité industrielle na 2020 pour na toujours point de départ
ya assurance vito de l'homme noir elingi koloba ete tokobanda mbala moko na prime d'encouragement donc biso na 2020 tozobanda siko prime d'encouragement ya évolution ya misala na biso mpona tose retrouver na salaire mais prime d'encouragement ebanda kolanda bato bakozala active to mpe actif na suivi ya misala bamembre to mpe baadministrateur biso nyonso toza bamembre me na kati baresponsabilité kabwami bao baza baadministrateur to mpe bacharge bazali oyo baresponsabilité epesameli bango ya kogere mpona kobatela évolution to mpe conduite ya liloba ya nzambe mpona makambo ya salaire ya un messager to mpe ya un membre ya liloba ya nzambe ekobanda soki rendement ya misala na biso eye nde chaque messager to mpe chaque membre abanda kozwa produit na ndambu ya salaire na maboko mpona occupation de vie de membre nyonso pamba te nyonso tokosala na kati ya liloba ya nzambe ezali mpona kobikisa bomoi na biso na baposa nyonso oyo bomoto na biso ezalaka nango mpona frais de mission ya baye bakokita na terrain ya misala tokopesa bamonta ya bafrais de mission ekozala combien chaque messager to mpe chaque membre soki bareveni eye ya misala na biso tosalaki nde tokobimisa salaire définitif ya membre nyonso pamba te salaire des membres to mpe salaire des messagers ekozala variable par rapport ya tonnage ya rendement ya misala na biso liloba ya nzambe bomwa seko oyo bakoko na biso etikala seko ntina badésert baesprit ezali esengeli toyeba baesprit nyonso bavivra na badésert mpe toyeba baelema na bango pamba te majorité ya baesprit de désert bazali baesprit ya moto baza mpe na ndambo ya baesprit ya mopepe mpona apaisement ya chaleur baza mpe na ndambu ya baesprit ya mai mpona kodoze température ya moto baza mpe na ndambu ya baesprit ya mabele par rapport ya stabilité esengeli tosala identification ya baesprit ya baperiode na biso nyonso fo toyeba baesprit nini batambolaka na elanga na mbula pamba te baesprit ya mbula basimbi production mpe apaisement ya température kasi baesprit ya elanga basimbi sécheresse mpe stabilité climatique puisque na Afrique mobimba tozali na 2 saisons na partie mosusu mais na partie nord baobénéficie 4 saisons tokoexpliquer pourquoi na 4 saisons oyo tobenga 2 saisons ya Afrique 4 périodes toza na elanga ya monene elanga ya moke mbula ya monene mbula ya moke kasi na baafrique du nord azali kobénéficie 4 saisons mpona aspect de mer mpe ya baocéan mpe mopepe ya malili ya Europa donc tolango chafrike bazali na limite frontalière ya baocéan ya bamer nde bazo kobénéficie aspect européenne ya 4 saisons mais todéfinit déjà que Afrique mo bazalaka déjà na 2 saisons 4 périodes parce que so tozwi mbula ya mokie ezwaka biso déjà de 15 mars jusqu'à tobenga mbula mokie ezwaka biso avril jusqu'à juin so tozwi mbula ya monene ezwaka biso septembre jusqu'à début janvier parce que elanga moke akokota na janvier aketi ba février mars elanga monene azwaka biso 15 juin jusqu'à 15 septembre limite à peu près 10e mois début 10e mois elanga moke azwaka biso 15 janvier jusqu'à 15 mars
tofungana oto ba calcul opona toza sko poser ya ko ba nini to ko multiplier o to zo benga lokwa bola ya bomoto nanga nayo pamba tenza kombalingaki biso utakala yango kabaki biso bwanyana maele ya bakoko na biso Kimbangu na mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijakako kuna mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijakako Kimbangu na mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijakako kuna mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijakako mululendo mulule no lendo mululendo Kimbangu kakwisila mululendo mulule no lendo mululendo Kimbangu kakwisila donc ezangunga ya bakoko baye na lumière à sika 136 étoiles pona ko couper balien maléfique nyonso oyo ezipaka mutu mwindu aere bolamu ya bomoto na ete siko ekomi ngonga o moto mwindu akose libéraliser spirituellement pe physique pona a présenter siko mobimba nzambe na kati na ye atindaka yo pourquoi nini oyaka osala pona osukisa matin na biso alelo ya vision du monde tobaki tosala la présentation des membres administratifs. La présentation des membres administratifs, tolobaki biso alibanda tozali administration générale extérieure. Bato bazana Kinshasa bazali administration intérieure générale. Kuna na badara. Tobandi na présentation administratif ya extérieur o ezali biso. Administration na biso ezali na 15 membres administratifs. Pour le moment, topé sikoyo kasi à la longue, toko bakisa ba membre par rapport ya ba responsabilité mususu o ezana vide. To bandi a Koko Kipulu depuis Kinshasa na Badara azali administrateur ya travail et les métiers. Koko Mabozi Masamba azwa mikuna na Canada na Toronto azali porte-parole général pe conseiller général ya Kintu adi o biso tozo sala loba nzambe. Tozwi Mama Iselemen na Suisse kuna na mboka Zurich capitale azali chargé à pharmacopée générale pe relations publiques. Tozwi Mavita na mboka France azali chargé de programme pe chargé social. Tozwi Mama Mbanga na Londres azali chargé d'enseignement pe secrétaire particulier. Tozwi Koko Ilunga na France azali secrétaire général pe trésorier général. Tozwi Koko Mvwemba na France azali adjoint ya secrétariat général pe azali adjoint ya pharmacopée. Tozwi Koko Songe na Londres azali chargé de discipline et chargé technique. Notez bien, tozali na administration première des sièges. Topé administration yaba bitando na France. Tozali na Maman Silulu na France. Yende tozali mokambi ya France. Tozali na Maman Biavanga na France. Yende tozali conseillère ya France. Tozali na Koko Ikuma, yende mtazali secrétariat général ya Etando à France. Tozali na Koko Mazowa, yende mtazali disciplinaire ya Etando à France. Tozali na Koko Mandende, yende mtazali relations publiques ya Etando à France. Wana ezali administration obiso totambo yango extérieurement. Mais tozali loko moko na bato bazali na Kinshasa, sauf que pour le moment esengeli to sangisa ba programme poto bimisa programme moko parce que programme ba on tamboa nango kuna na obiso to tamboa nango awa ba différence ezali par rapport ya vitesse mais tozaka na kati ya continuité ya Koko Mangongele mais soto bito présenter administration de Kinshasa na administration de Kinshasa tant Koko Mangongele atikaki biso lokola kwela nezalaki
na kati ya bato bole basi continuité ko mangongeli bakoma kowela na bango ba titre o mangongeli atikaki tobomaki makambo ya ba administrateur général tolobi lokwa mangongeli azate na physique mutu moko te ako remplacer mangongeli parce que yazali banque de la sagesse bantu biso nyonso nde totikali pona sécuriser pe ko sala continuité ya mai oyo alakisaki biso. Donc, tu désoudras qui te bomai makambu ya administrateur général parce que kowela nezalaki et tout ça là qui réforme moko. Wana nga azaki na Kinshasa na 2008. Ti 2010 avant na voyager na ya Maroc. Tu vandaki ba réunion lekaki en plusieurs fois ti tu as qui passer na contrôle administratif ba bengi yango audit. Pona ko sala bilan ya makambo ko mangela biso par rapport à la continuité au biso to sala donc na ba plateforme auto sala ki lokola to boma ki makambo ba administrateur général to lo bisko ke administration générale kuna ya intérieur kuna na ba etikali na ba membre chargé administration accompagné na ba kambia bitando. Or na Kinshasa tozaki na 24 communes donc tozala kwa na 24 chargés o ba kambaka ba bitando. O ba kambaka ba siège par exemple Njili azana mokambi na ye kokolunda na Masina nga mutu nazalaka mokambi ya Masina lelo lokwa ngato na longwe na Masina na komi ko travailler na administration générale ça veut dire to remplacer ki mutu abando kokamba kuna na Masina donc organisation eza bien connue mutu ko échapper na makambo azate parce que to contrôler par nyonso. Alors, tu as vu que l'administration kuna na Kinshasa totikaki na position ya chargé te mais représentant principal ya administration toponaka ko rolunda. Yem tatikala représentation et représentant principal ya administration mais na responsabilité na e azalo kola mokambi ya commune ya Njili mais oza ba plateforme to salaki to sangana ina batate tando poto gérer continuité wana ko mangongeli donc to bike biso nyos to tchaki ko lunda comme représentant principal ya administration koko songe azaka déjà disciplinaire ou ta première administration et koko kipulu azalaki métier et le travail nyonso wana ezali accompagné na bakambi ya ba siège par rapport ya 24 communes. Mama Muluba azali chargé social pharmacopée koko zola bazamu ebele mais totanga bato ba gérer net ba direction wana pe koko zola za sous moyembisi to bay koko kipula za déjà travail et le métier bambuta par rapport ba mikolo nde to chaka bango na makambo etali chambre de conseil pour la direction ya otozo benga lokola art tolobi bartiste nyonso baza kuna moko te akoki kosala na individualité esengeli mutu nyonso asala pona évolution ya direction pe salaire des artistes ezali déterminé na nombre d'arts produits par jour, par semaine pe par mois. Parce que makambo ya direction art yango nde traité pour le moment parce que tout le monde ke bato bazo travailler mingi na individualité. OK, ça longela yaki nango eza société, so yo travailler individualité au bénéficier no mingi te abiso to promettre salaire. C'est que ça industrie. Eza ba grand makambo to benga lokwa ba grand déjeuner des affaires. Eza ba petit makambo te yo raisonner kaka elo mo bweza na limite ya pochi na yo te abiso to promettre vie na biso na vie ya bana biso na vie ya bana na biso continuité wana ekotika libela poto longola ba kizunguzungu oyo ba mide zong se biso sima na kati ya administration Kinshasa baza pe na secrétariat. Donc yango to meki ko beta éclaircissement o pona to yeba siko ke awa tozo kende na problème o tozo lo ba ke biso nyosu to kokutana to travailler ensemble mais poto réussir makam oyo il faut to prendre un strictif fonctionnel et à chaque direction
eza na niveau à Kinshasa, eza na niveau à Awa. Parce que ceux qui tous en bonne gouvernance et c'est to structuré le lenge à fonctionnement na biso. Mais ceux to structuré monté. Mutamta otam sama kam na ndenge na lelo yo misali zo tambo atela na Kinshasa, bat na Kinshasa bazo sala ni vidéo, OK baza pe na makambo. O ba ko présenter pour na ko pesa éveil toujours na baningo pe baza libanda. Mais biso toujours couvrir union souana par rapport ya batela toujours continuité wana oyo mangongela lobeke après ngai ba misusu bangoye après ba misusu aza na stima après ba misusu wana donc continuité wana ekolanda génération de génération. Voilà moi mke otolinga to loba na journal lelo pona to comprendre niveau nini oto tamboa nango parce que tant ba salaire au banda yo so jui salaire te etalingate. Eza makambo te ko ki pour nene ngala kwa kite to ndaki na yo te eza makambo ya suivi ya mutu na mutu. Eza makambo ya ndenge yo zo landeli kamba ba koko nao. Parce que na Hollande continuité ya programme o ba pesi ngai yango nazo lakisa. Na ko bombe lo te parce que ta mwilo kwa bino nyonso. Mais lo kwa nzambe mutu lendo mbanza la kabebi so bokasi wana. C'est to batela pe logique des affaires ya continuité pona maele na biso e bakisama butu pe mo tout ça là. Toko bayenda ya mai oyo bakoko na biso balobaki vraiment mukolo lelo to mona ke sengeli to sala mate ya oyo elekaki mercredi loko le kataki par rapport ya panne technique ozaki nango yango to proposaki ke journée lelo to clôturer yango parce que mukolo ya mercredi ezoya to kolo ya makamusu ya sika par rapport ya 444 000 livres pe 444 000 contenus ya ba programme oyo bakoko bapesi biso. Mwana ndombe bilanda landa ndombe bilanda landa mwandombe bikwenda kwenda endombe bikwenda kwenda ngemebenga pungu nzamba bikeko ngemebenga Yesu nzambe wa moyo bubu ya inge na pasi wapi Yesu na ngeba ngemepesa mpungu usonyenene. Mwana ndombe bikwenda kwenda ndombe bikwenda kwenda mwana ndombe bilula lula endombe bilula lula ngemebenga mpungu nzamba bike ngemebenga Yesu nzambe wa moyo bubu ya inge na pasi wapi Yesu nange balaka ngemepesa mpungu usonyenene. Donc mwana ndombe tika kizunguzungu ya boumbu oyo zwila kifimbu lukando sosolatina ya pasi nayo bokumisaki Yesu kasi lelo pasi na mboka wapi Yesu bobetela kitolo azo sala eloko moko te jusqu'à présent na tomoni eloko Yesu na mina salite yango tolobi mpona koboma mensonge wana nyonso tu on est venu pour éliminer Jésus aza nguya te azali dessin animé parce que tant Angelou na mino Gabriel ayaki ya lokuta sinon ba filme o ba mindele basalaki mpona kosa bongo na bino batu mwindu alobaki mwana obota makomne Emmanuel alobaka Jésus te bolobi ote Emmanuel elakisi Dieu parmi nous. Mais tomoni lelo oyo maloba ange bo respecter yango te bo changer bino nde bokomo oloba Jésus Christ ange Gabriel aloba Jésus Christ te bande komone sika fimbo ekobetama parce que balobaki Emmanuel loko baloba Emmanuel poto ndima bino ifo bocha Emmanuel nde liboso na bino mais bino lelo bosana Emmanuel bokomo bo changer tout kombo komi Jésus o bo changer ba kombo kili donc biso tobi Jésus aza nguya te ata bomati bokiti biso toyiko te ya génération baye ba vérité que Jésus aza nguya te c'est qui mbangu qui dépasse Jésus et tout le monde va l'accepter pona mokili ezala délivrer soki botie tembe pasi na biso ekosi la te pe mobulu e bando kozala butu pe moi to bando koswana to bando kopotana ti to se retrouver na vérité o ekomene biso to juger ba mindele kilumbu kwiza pe ba Kongo banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza pe ba Kongo banani bamona yo bandombe bamona yo ya ikembo nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembo nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo
bandombe bamona yo kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo bandombe bamona yo yaikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo buluzi kimbabu wakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sukola ntima buluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sukola ntima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao batoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumu nzambize imo bakaka babanzila mfuluzi kimbangu kakwizako kwizaka kakwiza sambuno foloso kembo 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 nzambia mpungu kembo siwa solwa kembo 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 mvidi mukulu kembo siwa solwa nzaya yosokembe nzaya yosokembela babo makwikila munzambia mpungu tulendo Kongo kembo 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 chema unga kembo siwa solwa solo se solo nzambe abakoko na biso nza kombo ole nkumu onya shongo nyamolo ibanza nzambi mpungu tulendo ya mbanza velela tobeleli yo na nzela ya bizibeli minei o ebombi sekele ya mupepe ya mbongwana etambola na etando ya mabele ya mokili mobimba na tina ya kosikula mokili mobimba pona manso ezonga ya sika lolenge nza komba lingela kizala mbuluzi kimbangu solo tobeleli yo na kombo ya olenkumu nza komba oya na mupepe ya peve ya Kongo pona kochumula lokuta nyonso ezali kopesa mokili nkokoso nzambi mpungu tulendo ya mbanza velela atindaki yo pona kobikisa biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso minoko tango molai tobeleli yo mvuluzi kimbangu na lokito ya bambuta za bantu obimisa bokasi nyonso oyo bakoko bwa biso elongo na nzakomba batondisaki na kati na yo pona kokata singa ya boumbu oyo ewumeli tango molai lokito na yo eningisaki mokili mobimba pona kozongisela biso elika ya mobimba ya bomoto bwa biso tobungisaki pona kokokisa mokano ya pasi nyonso bomonaki mupepe na bino elata biso nzoto mobimba pona toka milimo nyonso ya mbindo tolongola maji pe manso oyo ezali kozongisa mokili nsima topesi yo mvuluzi kimbangu matondo mingi na musala malamu osalaki ya kopesa biso nzela pona tokutana na bakoko bwa biso ya petwa nzambe ya bakoko na biso otindaki mvuluzi kimbangu pona kolongola libota o kati na kotelengana pona biyano ya mikumba na biso emonana pona tosepela na nzambe elongo lokumu na nzambe mpungu elongo na bino bakoko bwa biso molakisa nzela na biso nyonso na mabota na biso pe na misala na biso na maso obo moto na biso ekolukaka butu pe moi pona totatola kombo na bino mbala o mbala ndenge bobongiseli biso bomoi ya tango molai pe ya kino suka te mibu na mibu mifiku na mifiku sanza poso pe mikolo na mikolo mokolo mwa lelo ezali mokolo ya bosolo mokolo oyo lakisaki bokasi ya mvuluzi bikisa biso kati na bokono pe mikakatano ya lolenge nyonso lakisa ya solo ete oyaki pona kosikola biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso nzela tango molai tobeleli kombo na mvuluzi kimbangu kombo na nguya nyonso pamba te oponamaki pe otindamaki na nzakomba pe otindamaki na bokasi nyonso nzakomba balola manso ya mokili mobimba ndenge olakaki na nsilulu na yo na musala munene oyo bakoko bwa biso bapesaki kati na yo olobaki yango pelele ete eleko na biso ekoleka te nyonso ekobongwana ya sika mvuluzi kimbangu solo olobaki yango pelele ete okotondisa biso na nyonso
pona tokokisa mukano ya maloba na bino pona mokili mobimba elata langi ya sika. Fongola misu na biso pona tolongola bosoto nyonso ezipi mokili mobimba likolo na se ya mabele pe bipai biso pona tokongola mokili mobimba. Bolobaki yango pelele ete liloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso mobimba ya manso. Tobungisaki pe ekotelengana te kasi ekokokisela biso mokano na nzakomba. Tobeleli mopepe ya Kongo ezongisela biso boyebi pona tososola mokili malamu pe toyeba ntina nini nzakomba apesaki biso mokili. Pasi na bino ezali bisengo na biso bakitaye na bino pona tozala na makasi ya kokoba yenda ya misala oyo nzakomba apesaki na kati bolingo ya ebandeli ya mokili. Bokasi na minzoto efongola biso misu pona tomona musika bokasi ya mabele elamusa makanisi na biso pona toyeba nini toyela kosala na kati ya mokili pona topusa mokili ekende liboso na lolenge ya nzakomba. Liloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso manso oyo tozongisaki kombo na nzakomba ekumisama likolo na nyonso etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba totondo pona nzakomba. Totondo pona bakoko na biso. Totondo pona biso moko bilenge ya koto mibale pe bayo bakoyingela sima na biso. Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba solo pona mokili mobimba butu malamu na bakoko banso etikala se bongo oboyi bakoko fimbo ya kekele oswani